appena
babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo ya moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto ya Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te na lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka moto moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema nga na kaboli oza angolais nga na kaboli oza congolais ya Brazza Congo RDC non soki osali bongo obebisi pamba te les trois Congo ekotambusa Afrique mokili mobimba. Alors biso tolingi tosala mosala wana nde ekolongisa biso. Yo si bumili na ngata ipasuki kusani ikumi yakana anga izana ni asika dele zana eza pona siko la kali Yeah.
utufana elimu yetu utuyambulila mkuka zetu boso betu betwa yambuliki ututolani mkukumunuku kasi tutolani mkwa wabi kajijaku kifumu yengolo yekebo yangu unakukwase yemwana ikata mwana belela ani
Grazie.
Sura bisla tangu papa koloba avant papa loba nzembo okay nzembo wana flataka mama dijanta baba langa ya nzembo wana flataka tangu avant pesa kubeka Mkumbwa sije mwana ye mwanda belela. Lumbu byake lesita beli bonjo ujidi muketo ndu munkunga. Ganganga ibuto misapeto bantu. Misapeto kumupila kujena. Mwana kutukito pasipo mwana wawana bela bekila. wana enkolo oya suka enkolo na popesa yini esitazana loka popesa ye kasi asala nini basunga biso sala nkolo parce que tozali bato na ye nzoto na molimo tomopesa mobipa na ye wana na nzembo ya suka donc banzembo misato bokoyemba oya suka nde ya wana totonde wana bobeti nzembo wana okay eza déjà classé avant maloba ya papa nzembo sine maloba ya papa nzembo nango toza kotelema nzembo enkolo na kopesa yo nini bato ya retard omoni ndenge nini ndenge tobengaki bakombo est-ce que tosimba babrevet na bino totopesa nano bozwa na maboko ya zina ngini za mbote papa ngindu sina za mbote papa ngindu sina za mbote papa kali mkuna fana ndia mbote kwa papa kenta kutia kabaka papa tufukamane mukutule funda de matondo wabero batatu bambongo munanke bayano sukeberenge fuku de mbiba moetenenge kya tuijiringi muzo ya zambi zo ya mauka uwelo jana kutabwa bi paswa lunda tuasalila jompe zulu ikunda kieno toto eti kulamalo pendo katone nukunusonga kome na monza Beno rujumelezava mena monza tala zinvita tala lufua tala malaga malema pe makotele monza ya mviva Beno insalisi munatangwa basi Luiza la salisa bandela Afrique bandela Congo Brazza Congo Kinshasa Congo Angola bandela mama bandela kuta za Dibundu minguikizi yemele minguikila bandela kwa kangu kotanga mu Yerusalemi yenkangu uvaika na mu Yerusalemi
Maskuizilanga muya mseleni peno lutemene mazaba. Pika ndokezero za tarafuna ese kuna njita za kalepi. Sitovaika kuganda ilanda sila za bisalu. Vitentu salamanima kaisa sumbulo ongo za kalepi. Unazura kwa ngisi yemoane muandavele. Amen. anzi tusukwa tata fumolongo fuma dibu.
Baoyo bazali kokende problème ezali te ata tokei tokozonga kaka tokendaka mpona komibongisa me biso bato tikali to transport camion nano ye te misala ezali tokosana te ndenge tolobaki lobi kolona mpe kobokola tosali elanga ya loso presque partout yango nde toyaka na bonane ntango ekoki ya kokata loso na bisika nyonso makambo afula ye ya zone tokosana mpe te misala ezali kuna mondele oyo asalaka makambo wana akoya na janvier toyebi mokolo te kasi tolibongisa oyo etikali ndenge tozalela bila lobi bandako oyo elingaka bamai ezala mingi mai makoya ya pont mais bakendaki kosomba nde biloko yango tokosenga tobongisa mboka na biso totongisa bamai bisika nyonso tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu okanda le 11 septembre nde okombo ya tata ya mwana pe mosongi molimo santu sur la terre par son amour bateli biso uta mokolo mwaleli 5 conseillère mama Kitemoko mama révérende Bakoma Diamote mama révérende Koyo Katuaka Papa 6 chargé des champs papa Munganga mama Muzinga mpe papa Ti oye oye papa bozala kimia bolanda bakombo bondimaka tobengi papa Feli Musani Ndongala tobengi papa Masumo Godefroy Mama Bakoma Charlotte Papa Ngomele Papa Lumenga Papa Mokanda Louis
Papa Chika. Papa Champe. Santo toda la kimia sikoyo tosengi papa na biso tata molimo sa asete biso tozumine ndio kwa yao okombate oye bali tawo na biso kuna na bayuda ba klase zaki oni classe ilele na classe seshimaya oye libale ebo na biso za bon libale kama yao classe ya kama na classe ya ilele Yerusalem ya kala Yerusalem ya kasika oye yowana onake muti di kole salini Yerusalem ya boy et la chance na biso comme on a sauté les mambo échec les réalités je ne sais pas où nous nous bandons cassé awa biso to pesi gravité oyoki ozonge bana bino soki nomination ekozala baconsidere bakopropose bakili awa biso topesi toyokani tokende kowelela te topesi grade te tokende koteya topanza sango na mokili mobimba abo oyo etikali tokobongisa po topesa bino motuka oyo bokende nango toyokani bino te tosepeli mingi bouti nkamba oyo mabe otika oyo malamu tosala nini kaka yango tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen Solo
Mwana mulimu sana kaka totonile nokutuli tolimona bino ezali monene kasi na biso bana oyo biso tosengaka bino bosakisa na biso na molimo toyaki mpona koyekola tosilisi zali 3 mois na kati ya bolimo mibeko mpe misala awa tokoki kozonga oyo opesi biso ikete tokende koteya yango mokili mobimba otobika tozosenga ete esalisa biso paseleki tala bamalade eza komema biso na nzela liwa kanga banzela wana nyonso ya bamalade malade oyo esiaka sasana na zoka nzambe moto alongolaka ye moko sasana aokoka kolongola te pamba te ye te moto azalaki nzoto lelo nde bosalaki biso salisa moto nyonso famille ndako ndako tozali kokende biso kofuta bango na kimia biso mpe kokenga biso komisela biso nzela tokoma na kimia na komba omata esika mpaki azali tokama loko La bureau ya papa Kiaye. Oh, il y a le côté derrière la policier. Là, il y a le côté derrière mon coin, il y a pas de militaire, mais ça, il y a été. Et ça va qui dit que l'eau est qui va maman content.
Simon Mongo Kanga ni wadanga na mutima mulimo santo. Mama merci pour na mutuna. Oyebi yo ngala za collègue na za disciple. Disciple ngolo balongo. Otebi ko Yesu la tawa kala tango tumla bayile baje ko na ye. Fale baje ko makamungu kuna tika na Nazareth, Jésus Nazareth na Jerusalem kala. Makamona bakomona na Bible na Mungu ko ba Bible. Ngana matina Jerusalem. Tana makiri se ba bilo bibale ko bonde la na misala. Entre autres, misala na ngai en tant que Kwani Sango na mona quand que disciple kuna kino yokola oyo tataja lungana tika kuna ona mona kino dokota formation na école biblique et puis comme école biblique comme maman mari mwilu kia wanga oyo asimba ki wapesa ba carte liboso donc vraiment les apôtres zaki nanga pona nécessité utile en tant que disciple pas simo ke mangu la voix de Kimongi sinon voix wana funa yokola sikola kono ba nini na mona ki était na kota classe oyo ya Bible na yokola Bible ngo bien comme ça dans Europe na pana ça pas simo ne lo moment batani misala ki pona 3 mois, les assistants trimestriels, les agats trimestriels, la bandit le tout bandaka donc horaire, na tongo dès qu'on est ici, la 8h de bandit. 8h jusqu'à 10h, 10h30, je me pose 10 minutes, to tongi dès midi 30. Comme il tente que pause, to tongi sous 14h, 14h 17h. Donc voilà. Mais déjà bah ce sont là que et c'est comme ça dit car Yerusalem. Nous allons Yerusalem, pas le bien que l'école na Yerusalem ya kala école que c'est ça qui bali. Ah on peut salir bali. Mais vous savez le tender les monsieur à Yerusalem on en Kambia. Oh ils que vraiment yimo ko azali chaque tongo zo mona na zo ba coach zo kota bondele sur les tongo zo mbote ya butu ya soir donc c'est vraiment important. On a vraiment c'est très important na streaming. Maman on a clin d'œil beto za on commence à demander mutunina. Ma on se badi pour bien tasmani ko na vie de ngolo to sallam na lundi ka won sono mono yeno mpaagi mum fu mu tasmani ko tenga ni god wide ya Congo comment ça demander j'ai qui j'ai pas seulement monter à l'esprit de vérité. Merci. Mwana peta ta mwalimu musana mama na singi bolibi story to bana ni kombo na piyo na kombo tata mwana peta ta mwalimu musana kombo na ngana za mama Fabien Kalambani kaza ya kasai ko nyandani na umeli na kamba na sali 4 ans na kofanda na kamba na moni to yaki de formation spirituelle yango na munakota ina école biblique to moni makambo ebele zali kuna o biso to yebite mais ezali bitumba ya molimo to longi yango to zali kopesa témoignage ya kolakisa ke ba oyo mususu nani bakoti école biblique te baya bakota bayeba ndenge nini kimbangisme bayeba ndenge nini ya koteya ndenge nini ya kopanza sango ya tata molimo mosatu ke papa simo kimangu janga nazali molimo mosatu yango nazali nango ya koloba esengo mingi lokola lelo ezali mokolo monene tozi babreve na biso na ntina ya etangeli na biso na kati ya Yerusalemi école biblique kombo nango ezali école biblique ya mama mwibariki ya wanga nzitani nazali nango ifo topanza sango na mokili mobimba ke kono Yesu alobaki ke nakeyeba ya tata nakosenga mosongi mosusu akoya kosala mayonga na sali te yango tomoni papa Simo Kimbangu ayaki alekaki na nzela ya nkolo Yesu mpe alakisi bunzambe na ye osa na biso topanza sango na mokili mobimba ke papa Simo Kimbangu yanga azali molimo mosantu mokili mobimba eyeba eke azali nzambe bate balobi awa na seleni bato nyonso balanda yakudo big na kombo tata mwana mpe tata mosa likambo wana soki tozali nango na mutu na biso ezali malamu te papa Simo Kimbangu asangisi bikolo na bikolo bangala baluba batetela batribi nyonso na bamindele bazali koya na nkamba Yerusalemi mpona yitokokabola bikolo soki papa Simo Kimbangu azalaki mokongo alingaki akufela na bakongo lokola atambolaki mokili mobimba aye kokufela na katanga aza moto ya ekolo moko te tosangana toya kolanda likambo ya motu ya na Yerusalemi. Yango nde to likambo toza koyebisa bango yango oyo soki otana mokanda nzambe acte des apôtres chapitre 8 et puis acte chapitre 19 donc nde na chapitre 18 lisolo eza mpona mokupe donc azalaki moto moko ya koyekola azalaki ministre de finance mpona kogere mbongo ya mama Kandaka mais tata wana azalaki mpenza na niveau élevé mpona baétude ya classe mais mpona likambo ya nzambe
azalaki zero azalaki kotanga bible batuni ye eske makambo oyo ozali kotanga oyebi yango ye alobete na ye bandenge soki moto alakisi ngai te batuni ye motuna ye moko atuni motuna na mokube na Philippe makambo nazali kotanga mosako le prophète asakolaki yango mpona ye moko mpe mpona moto mosusu Philippe ayebisi ete makambo yo otangi mosako asakolaki yango mpona nkolo Yesu ezali mpona ye moko te me mpona nkolo Yesu makambo na ntango babomaki nkolo Yesu bakangaki ye batiaki na ekulusu alobaki eloba te donc makambo wana nde ekokalaki na ntango wana ntango mokube ayoki makambo wana alobi me mokanda ya nzambe namemaka chaque jour nzoka nde nazalaka na nga bleu eza kaka lokola kiperoke alors lokola sikoyo na soso nekome sikoyo nakome mondimi nini sikoyo kangi ngai nzela po ete opesa ngai bateme ntango mpe alobaki ndenge wana bakiti na mai apesi ye bateme kobanda ntango wana akomi convaincu akomi mpenza kimbangi mondimi asosoli na tinaki mondimi na ye me ntango azalaki kotanga aza koyebana te yango mpe papa aza koyebisa biso ntango nyonso papa fuma mbanza lialunga na kiangadi ke ntango lingumba ebimaki libanda esala ezalaki moko te okomona exemple moto atangi mokanda ya matayi me ntango aza kosembola lingumba ya matayi elobi boye mosusu atangi mokanda ya romain ntango aza kosembola tata loma alobi boye nzoka nde tata loma ezali motu te me eza lingumba alors yango bamoni te malamu tobongisa classe biso nyonso tozala eteyeli moko à partir le 26 juillet 63 bafungula école publique donc siko tokumi eteyeli moko même motu azali awa na RDC Brazzaville pays nini donc soki alekaki awa il faut sentir ntango aza kotete we awutaki na nkamba mposa bapapeza ndenge tozala uniforme yango nde baya parce que papa aza koluka mokili eningani baza koluka molimo santo aza wapi me ntango bakoya komona molimo santo nzoka nde molimo santo bazali mpe na bato oyo bazingi ye bandimi na ye bana na ye alo ntango mokili bakoya tokozala na danger mpona nini eliaka biso bekoke papa fumolongo dangenda kunti mapesaki chapitre ya sakale ya 8:23 mokili ntango baza koya soki bayebi tozaki mbangiste bakokangama na yo kotuna yo te lakisa biso makambo ya tata simoke mbango eza ndenge nini soki oza na ebandeli te papa fumolongo alobaki ete mabanga ekoboma biso donc yango bambuta balobaki ete tata na mama ntango azali yeba talo ya kwanga epuis soki olonaki bilanga makembe ozali kobenga mopepe tia babanzete po ete soki te ekozala mpasi voilà. Merci papa. Merci maman Tétis, pasteur Tétis. Mais comment ça papa, au cas où il faut pas bien. On a pensé que pour tout le papa, c'est moi procès dans le directeur de maman d'ailleurs. Je vais le voir. Là, on va le beau. Godia. Papa.